Kimbangu, surnommé Regan, en train d'arroser son champ de plus de 50 hectares avec ses employés. Parfois, il se fait aider par des fidèles bénévoles. Il cultive du maïs, du manioc, du riz, des ananas, des légumes. Tous les jours, il vient s'occuper de sa culture. Il participe avec ses employés à l'entretien de son champ. Un petit ruisseau permet le ravitaillement de l'eau pour l'arrosage. Nga nazala koya na délégation tozala 20, tozala 30, tozala 40. Nga natambolaka presque na ngola na babikolo nyonso naponaka mutu te oyo kaka aza na susi akende nkamba azala na possibilité te. Nakoya na ye na kokomisa na ye. Kokoma na biso na nkamba ba restaurant ezali ya Lingomba. Mais papa José na mama Francine mukolo moko te batikala kopimela biso eloko akolia to ya komela. Surtout mama Francine yebi neti na Ngola oyo babengi groupe de reconnaissance. Soki basoda bazokende bitumba ezana basoda oyo bakendaka avance ke bokende koyeba mokili wana kote tozokende mboka wana nzela nzeleza ndenge nini. Très bien. Ezala komona nape soki papa Shimo Kimbangu alingia bima avant une semaine avant 2 semaines ye mutunde azala koyako tala babishika oyo papa koyako lekela. Donc veut dire koyako chaba Armageddon ezala ki musala na ye a insistenga misala ya batata to tika teto pesa penza maboko alendi sakinga lisusu mbote wana pe pesa kinga ya liboso elobi na tangu ya kala tozalaka ilongo oya mibale ndenge tozalaki ko vivre ya misato apesa kite parce que naza shir ngana ye tokomona na tokozala lisusu elongo na bato yo batanga matokomona ye en personne. Donc maman journaliste papa José apemi na makambo ya biso nyonso bato mwindu. Tout d'abord azala kolinga conflite, azala kolinga Lingomba ezonga ndenge batata batikela Lingomba. Très bien. Azala ko insiste lisusu tozala na bolingo ya motema me nzola disku nshaluka ya teke ozolinga moninga na se ya motema zana likambo ye makambo wana boya kiango kolomoko tozala na papa dikishi na nkamba nazana ba foto wana tangu na kokende na ko bibliango na kenda na source penza ya maya nkamba esika penza esika tosokola kateme esike utaka nzete wana ezali makasa wana ezali Yarola msila batu. Oui. Ezala banyama okokuta bango ke na chasse okuti banyama bakufi na mutambo zana bezo mema bango viva ezala bazana bapota ozwili kasa wana otie bango nkelo otie makasa wana otiango na pota bapote shidi sur place. Nzete wane bota likasa moko parane. Ndena kenda kana hospital wewe munene babengi Maria pia na komi na hospital na docteur balobi kete leki na yo akobika lisusu te ndena bengi ba mama wewe tozalaki na ba grande sœur na ba yaya na ba leki botiela nga unité ndena zwi unité na tie na bengi papa rigeni papa mama uti kokufa kaka pa meme ina ne pa meme shimwa leki lisusu aza grave. Papa José, pardon papa rigeni, pardon na yo donc na fukama penza batu nyonso bazotala papa oyo azofukama ndenge nini azofukamela wana nazosolola na papa. Papa nazotinda yote atale kambo moko na salaka ya malamu pona bino bozongiselanga leki nanga
leki aza na hôpital ba docteur nyonso balobike akobika lisusu te. Nde mama Faloni alobike pesanga kombo na yeto zozongisa yeshikoyo. Na peshi kombo na ye Domingo Shikaleya. Donc pas même 1 heure de temps docteur ayeke mystique tomoni ndeko na bino moko kota kende kotala ndenge komi basali opération makolo ezalako vimba figure ezalako vimba donc ti lelo oyo leki nanga wanazali nyonso bapapa baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Batata ba mama bilenge balandi ya menga makimbango télévision bana itata mokonzi ya bule papa si mokimbango kiangani bana ya mvuluzi kimbango bino babozali na mokili mobimba baindo nyonso en général topesi bino mbote bisika nyonso biso bozuli bakoya koyamba biso kati ya bandako na bino na misala na kati na ba cuisine pe bongo na bongo na nzela ya menga makimbango télévision moko ya banzela oyo toyaka kolobela kombo mosusu te bobele kombo ekopesaka kimia kombo ya nguya kombo ya tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani kotalisa na bino ma mazali koleka okati ya lingomba misala pe bongo na bongo mingi na kati ya vision kitoko pe monene oyo ya kosunga baye oyo bayebi nano likambo te kobongola bapakano bakoma bandimi nde wana etumba na biso wabino maman Faloni na kati ya émission tolobela maman Mwilo na rubrique na yango pole na mokolo mwalelo ndenge to mesana koya butu moi kasi lelo oyo toye na sima ya grande disparition d'un grand homme esprit fort en la personne ya papa José Diangenda o asilaki kotika biso utale 19 octobre na nzela ya kobima Kinshasa kuna na Mbanza Ntungwa nde lelo oyo toye lisusu kosolola na bino sima ya tragédie wana. Na kati ya plateau na biso nazali nga moko te nazali elongo na moko ya basali na kati elanga na ye moko ya bakonzi mabele papa Jerikota oyo tokobengaka kamvena nkaziko Joseph papa Luvunisa mingi oboyebi ye butu moi tokokutanaka na ye na nkamba pe bongo na bongo lelo oyo tozwami na ye awa na Mbanza Kinshasa mpona kolobela likambo se moko ya tata Kimbangu biso na bino tokende kokutana naye kasi yambo benga baninga benga ba voisin panza lien oyo loba na bango ete pole eye na maman Faloni elongo na papa Jerikota esika pitoko kabola mayele banso na bino na kati ya plateau oyo tokoyi na lombango kokutana naye pe kopesa ye mbote papa Jerikota mbote na bino. Mbote lisusu mama journaliste mama Faloni mbote pena ba oyo banso bazolanda biso et surtout na ekelamu ya tata Nzambe mutu ayamo mutu mwindu nyonso na pesi bino mbote ngawa bino Kevena Kajiko Luvunisa Joseph na yebani na kombo ya papa Jerikota nazana esengo mingi mama journaliste na bandeko bazolanda biso posa ya tata Nzambe ezali posa na biso te 10 ans après nde na ye komona lisusu mboka Kinshasa parce que ezali programme ya tata Nzambe. Merci. Merci beaucoup boye malamu après 10 ans na kati ya mabele ngoma mokonzi Kinshasa papa Jerikota vraiment esengo eza na biso ya mingi parce que souci yango nde ezalaki na Nzambe yoki mawalelo tomonani batata ba maman ba yi internaute bino bat bokolanda menga makimbango butu moi tolakisaki na bino exclusivité ya ba obsèque matanga ya tata na biso oyo atikaki biso lolenge kani elekaki yango wana nde masolo na biso ya yambo oyo tokosola lelo na papa Jerikota toali ko lobela
bomo ya papa José Diangenda lelo yo na kati ya plateau na biso avant et pendant sa mort parce qu'il y a un des trucs qui me connaît na si atango mais avant mbuta ya mbote na peso maloba to total sana ba yento parce que bandeko babenga ki biso tellement mingi que un d'abord pambate to parce que vous allez ba pandisango tango nouvelle wana ye tango ngana so benga ngo mbonde tango e beti kake tango e kweyi ezala ki pasi bato babenga ki biso ba yebi que to ba journaliste to koyoka kata msusu information en avance. Et moi personnellement, parce que tu es qui proche, tant spirituel, on va dire que bon, on va rapprocher à Tata Nzambe. Parce que tu es qui proche, il y a papa José. Ou le 3 octobre, même à Makimba, on a une kamba, na ba festivité pambate. Maman mo pandisa, maman falon ya zali bongo alanga nzembo, tomataki, mingi mingi ezalaka to zeli pe milulu ya le 12 octobre ya mbota ma tata. Kasi o ezaki na sali nkamba baka ba aller retour na yebisi tata Nzambe falaki atinda nenga mobali mfumu po oyo to enduré ezalaki passe to komi le 9 tata mokonzi ya bule to bimi Kinshasa pour la conférence auto zalaki nango elongo na papa Jospin Loanga que je salue moko ya bandeko yo ba ko pesa lokumu na tata Kimbangu na koluka ko mema sango na mikili ya bapaya to komona randenge lolenge kana ko kana ba délégation to zalaki na bango na conférence to zalaki nango le 10 octobre awa par rapport ya mbotama pamba te to lingaki ete Nzambe na biso alekisa mbotama moko ya kimia na kati na désordre te nungu te kimia eleka pamba te yazali homme de paix muto memeli bino kimia mbotama na yebo ko sala trouble te to zongi nkamba na délégation ya secrétaire général ya UDPS na Belgique, papa Junior Mwanzaki, je salue aussi. Le 12 octobre, Mbouta na 3 heures. Tu fêtes Milulu Eleki, il fallait qu'il t'obima. La délégation t'a accompagné qui va bimi bakei. Biso totikali to bimi le 18 na 18h to koma Kinshasa. Ko lukambongo to lobisa la sambi da ponto ko tonga kamba na mbonga ma pilipili matungulu. 5e maman fala loko alinga ko luka. To bimi to kinake izikida. 4 heures na biminda quoi 5 heures na kocho zo somba biloko téléphone nange zo ko arrêter internet nange kanga marate pour musala to nzima bande ko ba ko tuneske oto yo kieze solonga che ne baba mo tam tsaka na ndeko na bina saka na moto moko ya na ngai ndeko na ngai SPC yenda ko pesa nga vraie version ezala ki kake ndenge to lobi c'est vrai tata moli mo santu abisi bisoto le latte pamba te likambo ezalaki po mabondeli na misala esali ete bitumba oyo ezalaki ndenge papa ye moko alobi yango to pe o satana lingaki esalema ereusisaki te po papa asengaki biso mabondeli na misala mfumu lelo soki toye koloba lisusu na nsima ya bokunzi papa José na yambi mfumu Jerikota na esengo Menga Makimbangu avait parce que papa na nzoto aza sous na bisoté mais aza toujours na comme guide spirituel au bato belé baye baraté papa José Diangenda yenda za ki le guide spirituel à Menga Makimbangu et lelo to ko benga Menga Makimbangu yambo ete cheno efongwa mandenge mwana nyonso kenda ko senga epa tata to kendaki ko senga epa tata lilo baye papa José Diangenda yo zali makila tata Kimbangu bokolonga et ndenge papa kolo yesu tata jalunga na kiangani Salomo lobaki bako peso mayele yo pesa na mayele na yo et ndazande esika wana kombo ya Menga Makimbangu yela pourquoi pas to pesa chaîne makila tata Kimbangu po papa alobi ndenge wana et la ka ya papa tango na ke kolela papa na kobanda ndenge nini na maboko pamba musala na ona panzaka sango caméra te micro te différente papa Regen oyo ba intime ba kobenga prezo liloba loba ma pasteur bongo ndazaki kobenga ngai ozole la caméra oh okozala nango ebele wana na ndimaki te na imaki papa na kozala nango ebele ndenge nini transport kutu fona bati kisapona ya nkamba
likolo na nga landisi ma pasteur na komba tata kimbangu soki bosimbi musala okotambola mokili mobimba pona kopanza sango elelo oyo tomoni papa Jerikota ntina o bomoni na yambeli papa Jerikota toza na mesa tokoloba papa José Diangenda muta pesa ngai papa Jerikota donc on a papa Jerikota yé pa ina biso lelo oyo na bisien comment na yo na moi lokwa na yambi papa José. Pourquoi je dis ça? Bandeko balingaka ko analyser makambo na ndenge ya mabe ko déformer histoire na lobiango pona nini. Eza lokola mwana tata na ya pesi cadeau moko a motuya. À chaque fois sur la fin des kanisa tata na nani na cadeau wana. Donc papa José Diangenda papa Joseph wazali omona ya za na table yawa. Atikili menga makimbangu cadeau. Ayebisa ngai zela na kopesa yo tata moko ayebi mingi. Wana papa José Yambote na yeba papa Jerikota. Ngabia solo papa pesa ngabio ma passer zala kimia. Abengi nenga to ebagi papa il était comique. Abengi nani azana chinois. Yaga mfumo za. Oh papa tu connais déjà bima. Abolukela ngai journaliste. Papa ngo sala émission. Alors vite journaliste abolukela ngai alo baka makamba kitoko. Papa José apesa ngai maman falona. Mfumo oh lelo to komi komona mfumo na ba media ebele. Seke na maboko ya maman falona nde apesa maki na kokolo baketata na ngai. Bijo papa tikeli biso. Lelo yo mfumu papa José azali sosu na biso te. Na nzoto ezali pasi kasi na molimo ezali elonga. Pourquoi? Parce qu'un prince divin a rejoint le ciel, a rejoint les dieux de nos aïeux et il est parti pour une bonne cause, pour préparer la bataille finale. Oh nazo sabino, moi na nzoto pe ya molimo nde azoko confirmer yango. Po biso na bino soki totali lelo yo. Ne tokolobaka azalaki moto lokola ngai na yote. Témoignage ezebele malheureusement na lingoma soto kobandaka te to ngai maman falon soki na bandiango lelo ti lobi tokolala wa. Mais vraiment eza très émission spéciale qu'on dédie au tozoko dédier lelo yo na papa José Diangenda esika oye azoko ngenga lokola minzoto ya tongo pona kotala biso bampati ya tiki yawa ayeba ete libonza ya motema na biso na nyonso oyo asaleli biso na nzoto pe na molimo biso ba etozalaki na ye biso bana na ye ezali gravé et azoko vivre kati na biso éternellement. Donc mfumu Jerikota koya na bino na nkamba nyonso na bino ezalaki na maboko ya papa José Diangenda. Mfumu ataki kuku ezozelanga na ebisi mfumu tolia na biso koto habite na matili kolo soki na liete papa kotuna est-ce que mfumu alekaki? Vraiment, merci mingi mama journaliste. Merci papa. Tango nyonso soki tozolobela likambo ya tata Nzambe tozalaka na esengo. Très bien. Mais na tango oyo kaka tozotouche makambo tali ya papa José Diangenda kuntima papa Rigeni. Zopesa kabiso na kimusuni na bunzoto. Moi pashi mingi. Mais nakoloba aboye. Tangu ngai na bandaki kokola to ndenge tobota maka mama na biso azalaki ko encadre biso mingi alinga kipe kotika biso te tokende ko bokwa ma epai ya batu misusu. Mena ngai na tamboli mwa babisike bele banda koya ya Jean Paul de na Mbanza Congo na année 1992. Mais kobimananga na bimaka ndepe na tawa na nazalaki mwa na muke. Na tamboli babisika mingi oyo na tamboli sake tata na mama bayeba. OK. Bon, tina zaboye nazala na ba secret bele mama Falon na kenda ka babisika neti tangu na kenda ka Brazzaville batu bayeba kateke nga na kenda ka Brazzaville. Voir quand même ce que tuni bande konanga na madame na profi Famadu un jour akoya ko témoigner likambo oyo nga na voyager tina bavion sans document.
Na age oyo nazalaka nakendaka Brazzaville babilembo na makambo wana ezali pona nini nakenda kuna. Nakendaka tiba kashi. Nakendaka ti kocha Kimbemba. Ati Nienge kocha Luoji. Na matati na ngomba bangu. Nakenda ti Maluku. Ti Maindombe na koma sake papa na mama bayeba. Okay. Na yaka peko yeba Kishasa sa papa na mama bayeba. 2014 papa Mbenza tinda nganaya na Sante Dakei. Eloko na yaka kosala na Sante Dakei na batu pe bachana bango kate ke na yaka kosala nini na kacha Sante Dakei. Ti lelo oyo lisusu na yeko niata mabele oyo. 10 ans après. 10 ans après. Mais na katikati ya ba ane utikoleka nde ba invitation na bato oyo bazana mbongo na bato oyo balingaka ngana bazala koya kosenga nge pa ya papa ba chef coutumier bele bakotinda invitation. Tous les chefs coutumiers papa zala kolinga ke ba mata mengaya zala koboya. Donc soki na ye na RDC na nkamba suka nange zalaki kakayanda. Melelo oyo na ye lisusu na mboka Kishasa. Ete totambola kapamba te tozana makambo na plan spirituel. Na kukufa ya papa José Diangenda Kunti Marigeni. Ngaipe kombo na nga José Luvunisa. Ye José Diangenda Kuntima. Wana azali nzambe na ngai. Donc soki batu bazoloba ke na Kikongo kumafua kulufua. Donc kumafua. Donc kokufa ya papa José Diangenda Kuntima batu ebele bamonike papa Diangenda akufi. Mwa mingi ya malamu pona biso pona nini bolingo ya zalaki nango na batu. Voilà. Na tango yo mutu akufaka jour yo tangu fliki basenga kibolimisi ezalaki dati ya kobota ma ya papa Shimo na kukufa ya papa Shimo Kimbangu ya Liputa. Voilà. Nde naloba nalingaki kozwa maloba meta ezalaki muke. Makambo wana nazana ngo na bomba kiango na koloba ngo pelisusu ne lelo ni lobite. Nde jour wana nalingaki kozwa maloba objectif nini papa Shimo Kimbangu ya Liputa ye lakina mukili misala nini asali nini asalite nini oya tikelaki biso poke biso to sala misala wana. Voilà. Me tata Shimo Kimbangu atikaka bolingo mibeko misala. Nde papa José Diangenda Rigeni pona bolingo tout d'abord nakotanga nanu bolingo ya batute me nakotanga nanu bolingo oya zalaki nango epai nanga nanu ndoi na ye mwana na ye donc mukelamu na ye papa José. Donc avant mama na biso akufa atikanga na maboko na bango ye pe azwa responsabilité ya kosala soki lelo oyo mama Faloni apeshi témoignage lelo na ya ati esika ya ndaku na bango kouta na ngape Angola wana papa Rigeni papa Joseph Diangenda Kuntima nanu atiki biso na bunzoto te na sololaki na leki na yo chinois ke papa chinois papa José misio oya bengelinga awa ngape na nexe yo. Donc yo shikoyo nanga to travailler to zala elongo likambo yo to tikangote papa sunga biso. Vraiment. Kaka likambo to sololaki papa Tirbo papa bebe papa na bino lisusu tangu ayeka kana makambo lisusu ya papa Rigeni kaka likambo yebishinga papa Jerikota lokolo zokende Kishasa kozanga kokoma na ndaku te
veut dire makambo tosolola na papa José, makambo yo ngai na pesa ki epa ya chinois, makambo yo lelo tosolola ki na tongo na papa Tirbo. Donc même esprit, même morale, même likambo, donc ezali azarete. Très bien. Donc pona bolingo ya zalaki nango naza kutundenge ya kobandela te me na mwa muketo koloba. Nga nazala ko ya na delegation tozala 20, tozala 30, tozala 40. Nga na tambola ka presque na ngola na babikolo nyonso na pona ka mutu te oyo kaka zana susi akende nkamba azala na possibilité te. Na koyana ye na kokomisa na ye. Kokoma na biso na nkamba ba restaurer zali ya Lingomba. Mais papa José na mama Francine mukolo moko te batikala kopimela biso eloko akolia to ya komela. Surtout mama Francine makambo ya mutu baloba kangope tangu azabu moi. Vraiment. Soki to ye ko pesa mbote tozo pesa tofuka maboye. Nkumu shibole bole kana restaurant. Donc bango eloko liboso mupaya batala kayena nuna elongite. Tozala kipe kozwa temps na papa José Diangendo komona a réserver un mercredi to vendredi banda 10h à 15h. Tofandi na mama nanga Francine na papa José Diangenda kuntima tozo solola. Azalaki otali sanga mokili, azalaki otali sanga maye oyo toyela, azalaki otali sanga makambo yekoya, azalaki kopekisanga na makambo ezomonana na oyo ezoleka, na ndenge nini ezoyela, ezouta wapi, na ndenge nini tokolekisela makambo wana. Alingi nga mingi, alingi batu, mengana kolobela nanu ndenge ye alinga kinga ngape na linga kiye mingi. Parce que azalaki ouvert, azalaki transparent. Na kati ya Lingomba na koloba ba terme moko azali nzambe. Na bumu nzambe na ye toyebi neti na Ngola oyo babengi groupe de reconnaissement. Soki basoda bazokende bitumba ezana basoda oyo bakendaka avance ke bokende koyeba mokili wana kote tozokende mboka wana nzela nzeleza ndenge nini. Très bien. Ezala komona nape soki papa Shimoki Mbangu alinga bima avant une semaine avant 2 semaines ye mutunde azala koyako tala babishika oyo papa koyako lekela. Donc veut dire koyako chaba Armageddon. Ezala ki musala na ye. Ya mibale na koloba azalaki rebenta mina oyo tobengi na terme ya basoda. Donc muto ya kenda kolongola ba mina soki batu batie ba mine ye akoyako longola ba mine wana donc akoyako pasolango. OK. Donc makambo nyonso oyo papa Shimoki Mbangu veut dire banzoto na bango papa azalako divizango na ndenge na yebeli boye. Papa Mbenza atika la kalibela na nkamba pona ko kontrole mokili na koyamba batu nyonso balinga koyako luka papa Shimoki Mbangu. Misala nyonso yo papa Shimoki Mbangu asalaka. Soki ye abimi ake Brazzaville, ake Angola, o ateki ayena Kinshasa. Mboka nyonso kokende papa Mbenza nde azalaka responsable ya misala nyonso wana. Donc soki papa Shimo na l'absence na ye papa Mbenza salaka misala wana. OK. Me bisika nyonso yo papa Shimo akokendeke. Mutoyo aliboso akenda kotala makambo na ye koya na ye kobongisa ba makambo na nzela kobongisa makambo na ba paroisse kobongisa na makambo wana eza papa José Diangenda. Veut dire ezana babishika mususu neti papa Shimo alinga kende na ye Ponti Noir te me azana misala oyo ezosenga kuna. Nde misala nyonso wana akokende kosala kuna tindi papa Rigen
donc ya lati papa José Diangenda kuntima papa Rigen misala oyo ye il fallait kende ko salisa bato maladi ko biksa ko kangola bato ko longola ba barrière bakangi bato na niololo yende akokende ko sala misala wana donc na ishika wana pe okomona papa Zako Kiangani nde azalaka mingi kibachi bache shika nyoso yaya na yako kende yepe akozanga te mais papa José Diangenda en tout cas na qualité ya bolingo azana bolingo ti lelo oyo tozali okokuta na ndaku na ye minoko nyonso ekotaka kuna ba mindele batu mwindu bayindo to bandundu o baba batu nyonso aponaka mutu te Vraiment. ya pretango azoyamba azosalisa akotikela yo ta nyonso lobi nyonso oyo oza nango ya pre azalaki ouvert soki oza na likambo to mutu azosala yo likambo akoloba penza ke ya pre akokebisa yo ke tala likambo na yo ezali boye. Okay. Ti lelo babikolo nyonso epai ya papa José Diangenda ezali parce que batikela bango bolingo na misala tolandaka bato ebele balobaka ke ye na papa Mbenza bazako ba commerçant oyebi koliesa bato oyo bazali milliards de milliards musala oyo bazanango ezalaki na yebandeli na 1921 mais musala wana ezali na suka te donc papa José Diangenda oui azalaki koteka azalaki na ba misala na ye azalaki kolona azalaki kobokola pona nini batata na bango bazalaki ba paresete Voilà. yepe azalaki paresete yepe alingi komona mutu teke asalaka te nde na yango ngai pe alakisinga kosala marge ke batata nanga na ba mama nanga lisusu babokolinga na babilanga babokolinga pona kobokola ndenge bomoni basala o na latia basoso nazana pouvoir ya kobokola ti lelo na bokola nazanga ka biloko ya kobokola te surtout basoso bango lisusu baye ko renforcenga banda na esprit atina matériel parce que bapesa kanga ba produit oyo kutu nazalaka nango te na coopérative nanga parce que ngape na fongola misala na lotomo na bango alobi ke bayebisanga lifoko sala misala banda papa Mbenza papa Shimo Kimbangu Kiangani papa José Diangenda bapesa kanga ba produit oyo talike oyo nazangi nde na mukolo lelo soki otalipe na mibeko papa azalako lendi sanga mingi makambo elekaka na monde soki otali monde komi na volume ya makambo ya mabe malambu etikala lisusu na eshikate nini tozolobela boye volume ya mabe nazozongela ka makambo oyo banda na bafami banda na mabala banda na tata na mama banda na mama na mwana banda na yaya na leki banda na tata mwashi banda na banoko na baneve banda na bakoko na batekulu banda na leta ati okoya kokota tina walingomba na biso o na mangomba nyonso eza na mokili donc malamu eza lisusu na eshikate mabende mutu nyonso akomi koyekola mabe na oyo kutu tolinga kosala te tokomi kosala ngo na nko ye pe sala kanga boye ngape tikana zongisela ye donc tokomi kosala mabe ya conscient na mabe ya nko na mabe oyo tolingaki kosala te tokomi kosala ngo mama Faloni nde na yango tangu na yaki na yebishi papa ke papa makambo nazomona na mokili nazolinga kalisusu komona ngo penza na misu te yango batu oyo balandinga ta mingi nazala koyoka na lisusu te niko sala émission niko mona na television niko mona nga na église parce que okende na ba église ba problème okomeka ko conseiller mutu ke bo sala malamu boye botonga boye to sala boye papa zotinda boye kuna ngai nazotinda tangu papa lobike tozala shima na ye batu mususu bazoleka liboso ya papa nde yango na preferaki na mona kaba matiti na kata kama matiti nanga na lona na kobokola
deke nazalaka babishika oyo ezali ke mokili tango zotambola sende ezali bishika tozoniata baniei na baniei magorodo makambo moko oyo ekozala te pashi euti epai ya bato me papa José Dangienda yeke yo zali José ngai mpe nazali José banda na nzoto atina molimo makambo oyo tokotika te nde eloko kaka toboyi na bato bazosala polémique bato bazotuna papa José akufeli ndenge nini papa Jerikota yozalaka kuna akufeli na poizo o misho nini te misho ya tata Nzambe mutu ako ya nolango te nga simplement naza nkumu soki bato bazoloba makambo mingi ya poizo mokili eza ya kobebe eza na makambo poizo eza partout peut-être pe na vie ya mutu bapapa ndenge baza wana bavivraka mpenza na bunzambe soki na bunzoto kaka parce que monde entier balingi komona lingomba papa Shimote monde entier baye kokota na kati ya lingomba ezali pona kopesa bapapa maboko te mais ezali kobundisa bapapa donc papa Jerikota pardon na zobine maloba mwa moke par rapport ya likambo boti koloba batata na ba mama tokosenga na papa Enoch Maketi kuna na sima ya caméra a balancer biso des images o tozali koyoka papa Mbenza koloba pour ndenge tokoloba mingi entre dirigeant na GTK vidéo plus na likambo papa lobby parce que soki totali ba tata na biso o tozana bango nano na mona bato bazana endurance alolenge wana te papa Jerikota bato soki bakotala tata Nzambe papa Simoki Mbankianga na bonzoto baokanisa lokola papa alembi ay papa pena nzoto elembi mais botala mosala akosalaka tongo eralalaka yebanaka te eralamukaka yebanaka te biso kutu ba cameraman tam susu neti tomataka na bafete wana okoti 1 heure okoti 0 heure na ndako tongo tam so lekai na pongi na okoko matakils te mokomona tata Kimbangu ye wana aza déjà na mabondeli ya tongo total temps dernièrement na fête il y a le 12 octobre awa kaka oyo tiko lekawa coupe ti 23 heures remise à ba coupe mfumu mbanza de alobi nga na zelaka na nga so toke na terme ya nzoto tata ke asali yango lelo après ko bandila ngo après une année te et ça chaque jour chaque instant de bakosalaka yango papa Enoch c'est parti tozwa vidéo oyo ya tata Nsongi Nzila elongo na tata Mokonzi wa Bule ndenge basili ko limbola pona kotalisa na ba réponse na ba oyo ba koloba ete papa José balieye réponse na ba oyo ba koloba ke papa kufila likambo songolo to pakala yango wana tolanda Kimbangu, surnommé Reagan, en train d'arroser son champ de plus de 50 hectares avec ses employés. Parfois, il se fait aider par des fidèles bénévoles. Il cultive du maïs, du manioc, du riz, des ananas, des légumes. Tous les jours, il vient s'occuper de sa culture. Il participe avec ses employés à l'entretien de son champ. Un petit ruisseau permet le ravitaillement de l'eau pour l'arrosage. De vraiment s'agrandir. On remarque que de plus en plus de visiteurs viennent à Nkamba. Si nous on croise les bras, qui va les nourrir? Tout ce que nous faisons permet de nourrir Nkamba. Quand on voit bien, l'église ne peut pas tout faire.
Vous savez, dans le jubilé de Maman Mouilou, nous avons donné 10 500 chikwan au chef spirituel. Notre grand-père nous avait dit avant de s'éloigner, « Je vous laisse une chose pour vous nourrir, c'est le manioc. » Il nous a dit, « Si vous avez cela, vous ne les vendrez pas, car vous aurez beaucoup de visiteurs qui vont venir de partout et ils auront besoin de se nourrir. » Mais 10 500 chikwan, tu as fait ça avec ton groupe ou tu l'as acheté aussi ailleurs? Je l'ai fait avec mon petit groupe. Il y a même d'autres fidèles de l'église qui se moquaient de nous. Cependant, lorsque nous avons offert les chikwan au chef spirituel, lui qui nous a toujours conseillé de faire l'agriculture, il était très content de voir. Merci de retour sur notre plateau. Fumu, j'espère que tous les gens qui banzambe na biso pamba te oti kolobelo kwa motuya awa papa lingi tozala simana ye mais biso tozolinga tozala liboso bato bako sala ba analyse ya lolenge wana na bomoto ya tata Diengenda Kontima Joseph ya ba oyo balingi e kozala liboso ya tata Nzambe boyo bayaki pona kobunta soki baza ba kimbangiste c'était to comprendre karaté tata Nzambe kozala pembeni mo wana bandoki Satan kozala pembeni na tata Nzambe. Donc identité ya mutu ane ko sala déjà koyebana déjà. Et puis au côté la plus lourd que na ba réseaux sociaux motomoko apesi bato rendez-vous na TV hein. Pour yaye la bango ba détail. Ndenge nini elekaki. Au moment où biso ba etokozala pembeni na Nzambe na molimo soki tozaya ko bongama. Poma ba molimo tata Nzambe mo nda yebi papa Enoch so razaya ko bongama, mfumu so razaya ko bongama to ma fa so razaya ko bongama. Kasi na bonzoto. Pourquoi je dis ça? Mfumu aza témoin na ngai elongo na papa Elebe Kapalai depuis Nkamba que je salue. Na koti Nkamba le 3 octobre ngai maman Falon. Kaka mukona kota Nkamba butu na ona loti liwa. Liwa na zolo te mama na ngai. Na kolela makasi. Ba pesi nga sango mama na nga kufisi na leli penza makasi. Na la muki na tongo na lobi mais comment na ko mama si akufa janvier a to kokisi 5 ans. Mais comment na ko lota yesa on va pesa nga sangwa liwa. Na matimba na neto ya kosala musala to fani na papa Elebe Kapalai na se anzete. Na kende ko se plaindre lokola mwana nyonso pamba te kotala ba papa na biso papa Elebe Kapalai bazali ba bibliothèque mfumu azali bibliothèque oyo il faut to sala na bango mingi pona kozwa boyebi oyo ezakati na bango esunga biso lobi oyo soki bango lobi bazate to zata na likambo koloba ndakisa lelo to koloba na kombo ya papa José Diengenda tozali na mingi ya mingi mo muke spirituel na ebele ofandi bone papa mfumu azoloba ke azokotalisa bino na ba degré nyonso likambo ya ebisio kingandi boya za mabeye mtazo sala bo apesio mayele na kei papa Elebe na tuni ye na se papa tala na ye Nkamba me na ye ko fete ni na bandoko lota liwa bo na biteza nini mbuta ebisi ngai kende kokuta na papa osenga bakanga ngo eza bandoto kitoko te mfumu aza pembeni ya ebisi ngai ndozi za mafua ndozi za mfuanga lokola menga makimbango pe maman Falon azali na tata o papa Simo Kimbango kianganya la kisa ye chance wana tozui yango ete biso ayebisa biso nyonso ya bino ezala molimo na nzoto ngali susu te papa José ye wana yango bomoni moi ça faisait longtemps o ezake papa José Kimbango nakendaka soki koke ozwa mai toke pesa mbote ah ma passer boyaki ingeta papa tozali po asi ala kisangai na bengi papa avant to koma le 12 hein papa José Diengenda aibisi maman Falon ma pasteur ozobanga mupepa liwa ezoya me ko banga te Nzamba ko lekisango kende ko mona papa Mbenza mukolo ba wei osusi na nganga na kansaki mama sana kimiete na kolo taliwa po nini na kena mozole na bondeli na ba mama
nalobi papa nga na yaki nkamba ko fete okolakisa nga liwa boye te nalelaka na ndoto nazongi ndako nalali eye kutu ya munene elaki ndoto penze ebandi tobandi matanga na ntimanti tolongwe toke kwilungongo ti toke esika baexpose seke nalela na ndoto wana ebimi ntina nzoto nalobi oyo ekomi likaa mosusu nde réponse ya papa José ezalaki wana elingi koloba nini oyo nalobi mfumu ete eza na bato oyo bakolimbola makambo ekoleka na lingomba lokola bamosika bayebi te bainfiltre oyo bango batia na kati na lingomba pour ke bapesaka bango basango bango moko nano bainfiltre baza mal informé e bazo koinforme mpe bango mabe bango mpe badeforme information wana lingomba toza ezali ya molimo ndenge ngai nazomonela likambo ndenge nzambe alingeli ye monana te mfumu Jerikota ezalaki par rapport ya likambo oyo olobi ete na ndenge bato bakointerprete e poison et papa José babomi et boye yango na totielaki bango maloba ya tata songi nzila et le ngona papa Simon Kimbangu soki bayoka kite bayoka pour une deuxième fois pour bayeba ete ezali ndenge wana te nzambe ezali na façon na ye ya ko procéder. Bon, vraiment maman c'est eloko nakoloba boye biso tozotalisa munene ya papa José Diangenda batu pe bazwa ndakisa ya batata na biso wana parce que papa José Diangenda na misala ndenge na lobaki ke batu bazala ko lobake bango pe bazaba commerçant bango pe basala mbongo na bango pona ko kamba na ko yamba ba mabota na mabota oye yaka kamba ya monde entier mais ya RDC kate ya Brazzaville gate ya Angola gate mais ya monde entier. Okay. Pona kolali sabango kolamu sabango eza facilité. Très bien. Okomona papa auti Kinshasa to auti Brazzaville papa rigeni kokoma kaka zokoma na nkamba directement lifwale kana lisusu na bilanga na Congo. Donc kuna babiloko nyonso na ba programme parce que ngai na tambola kimingi na ye nazana babishika yo basali ba programme yo basali eshika bangombe bazali oyo kobanda kopesa miliki eshika oyo bakobanda kosala babilamba donc makambo bele parce que ngape na tambola ki na délégation ya ba afro-américain na ba jamaïcain oyo bayaki kuna pona kosala mwa ba misala na kotala pe misala oyo papa José Diangenda azalaki kosala to atikaki epai na biso. Donc yangonde tomonaki papa José Diangenda penza amipesaki ndenge batata na bango bazalaki na kolona na koboko lape. Misala pe ya lingomba abosanaki yango pete azalako sala ba misala tomonaki mize azalaki na ba problème mingi ndeye azwaki misala wana nde na niveau ya lelo mize yaki kokoma de grâce penza papa José Diangenda tiaki maboko nde papa José atiki biso alakshi biso banzela ya malamu ndenge nini pengali fona yamba kabatu ndenge nini kome José utakala bakombo na biso oyo ezalaka kombo très riche na lobakango ke ezali kombo te mais ezali grade spirituel parce que ba José zala na Bible José azali tata pe ya bokoli José azalaki José oyo pe batekaka na Egypte azalaki José toye na mbata kulusu muto oyo lisusu apesaki mabele poke bakunda Jésus Christ ezalaki José tata oyo lisusu ayaki kozwa bilamba poke Jésus balatisa ye poke batikaka ye bolumbu ndenge toyokaka ke Yesu wafalu ansoni donc akufaliwa ya soni nde balongolaka ye bilamba donc chef coutumier lisusu José ayaka kopesa ye bilamba toye kotala lisusu muto aye kotonga lingomba oye kende bishika nyonso na monde eyebana azalaki José nde ndoina ye tolobi na Kikongo lukwa jina ke sokolo luangako. Donc soki ba peshi ndoi lifo ozalape na grau ya ndoi na yo na misala na ye oyo azalaki kosala. Toye komona pemboko oyo premier président ya kiko kambango ezalaki José, toye komona lisusu deuxième président lisusu José, ti toye na Joseph Kabila, ti lelo oyo potali na Angola ne to azalaka José, Antonio Agostinho Neto kombo na ye azalaka José, Ordeni Loberto pe kombo na ye azalaka José. Toye kotala José Eduardo dos Santos lisusu azalaka José. Ngawa bino lisusu nazali José. Donc comportement na biso papa lakisinga mingi kokende na ye papa pesakinga mbote mbote ya liboso pesakinga shimba kinga makashi penza a insistenga misala ya batata to tika teto pesa penza maboko alendi sakinga lisusu
mbote wana pe apesa kinga ya liboso elobi na tangu ya kala tozalaka elongo oya mibale ndenge tozalaki ko vivre ya misato apesa kite parce que naza shir ngana ye tokomona na tokozala lisusu elongo na bato yo batanga matokomona ye en personne. Donc maman journaliste papa José apemi na makambo ya biso nyonso batu mwindu. Tout d'abord azala kolinga conflite, azala kolinga lingomba ezonga ndenge batata batikela lingomba. Très bien. Azala ko insiste lisusu tozala na bolingo ya motema me nzola dis kunshaluka ya teke ozolinga moninga na se ya motema zana likambo ye makambo wana boya kiango. Donc azala ki transparent poke lingomba ezonga ndenge batata batikela lingomba wana. Ya mibale misala na ye yango ndeto utiko yoka azala ko sali sabatu ngana mone shika zoteli misa muwei le shika pe oyo lelo na kolobelango parce que batu bayeba peut-être que na kimbangiste pouvoir ezate pona bawei mama koseko ya batu na lobi boye bande ko bolanda biso mingi. Voilà. Lokola batumboli ke papa Josa kufaki o nzambe na bango akufaki banzambe bakufaka te mais shiko makambo mingi shiko na kobanda ko bimisa poke batu bazala na éclaircissement ngai na kotali sabino na taya barua oyo tokotala na setangu na koshimba kaye oyo za na se na bakoko na biso avant mama kimpavita ya na yeko tu na bakoko nanga koko ndenge nini balamusaka ebembe bayeko betelanga lisolo ebembe soki ye moko tata nzambe alobi kaka mungongo abeleli kombo ya muto ya zana bawei mutu wana kolamuka. Bon tomoni lisusu bazalaki banzambe te bazali basali ya nzambe ndenge nini bazala kolamusa ebembe bayebisanga maloba wana ya kolamusa ebembe me efe bayaki ko betelanga histoire boye bande ko bolandanga ezalaki koko azo yebisanga kenyoka bitumba oyo bozomona na kati ya église kimbangiste ezape bitumba ezalaka ke soki nyoka linga kufa ezalaka babitumba mama faloni soki okena zamba okoya kokuta banyoka mibale bazobunda komba nkindu banyoka bazobunda mibale nkindu batu mususu bakokanisa ke bazosakana ba mususu bakokanisa ke balingi basala rapport sexuel non eza penza bitumba ya nyoka na nyoka bazobunda nyoka na nyoka soki bazobunda soki okomie shika wano kuti nyoka azobunda yo bomba mana yo tana seanze te kolinga teke nyoka mona yo tango ko bomba ma na banyoka oyo mibale bazokubunda okomona nyoka moko akoboma moninga na ye olandi. Okay. Nyoka akoboma moninga na yo komona penza nyoka akufi shiko nyoka wana soki akufi moko atikali akosala nini akokota na zamba tangu akokota na zamba na fore bandiko kende nyoka wana mususu atikali kaka eshika babomeli ya lali boye ezana nzete moko na zamba par année ebota kaka likasa moko na lobi boye nzete wana par année ebota kaka likasa moko wana nini yalanku te wana yalanku te ezana ba forêt. Okay. Donc nzete wana bokoye bangote na kola kisabino pete na banza prepare batu na monde lelo kaka bozo yoka likamboyo lelo kana bimishango tangu nyoka koboma moninga na ye akokende kotambola ti akokende komona nzete wana ezala na likasa moko parane ebota ya likasa moko soki akeko zwa likasa wana akoyana ngo na munoko amemi likasa wana zo yanango tangu akokoma atie yango na mutu ya nyoka wana kola. Oh. Likasa wana pe na bakoko na biso bazala ko sexu bibembe soki azui likasa wana soki oyebi yango
ozwi yango ezana mwa maloba kaka koloba na kombo ya tata Shimo Kimbangu na muto ya kufi muto wana kolamuka mukolo moko tozala na papa Dikishi na Nkamba nazana ba foto wana tangu na kokende na kopibli yango na kenda na source penza ya mai ya Nkamba esika penza esika to sokola kateme esike utaka nzete wana ezali makasa wana ezali ya kola msila bato oui ezala baniama okokuta bango ke na chasse okuti baniama bakufi na mutambo zana bezo mema bango viva ezala bazana bapota ozwi likasa wana otie bango nkelo otiewe makasa wana otiango na pota bapote shili sur place nzete wana bota likasa moko parane donc ezana mwa makambo etungisaka biso bakanisaka molimo na bato ezate makambo ezali na mokili voilà bibembe pe kolamuka lisusu bitumba pe oyo tozomona ke lelo ezali vita oyo tozoloba ke oyo ezala na likolo ekiti na se bitumba wana ya nyoka. Oui papa ozaki koloba likambo ya papa José kolamusa moto. Oui likambo wana ngashi na mona papa José alamusaka moto na uti na mbanza moto akufaka bato bazalaka plein wana biso vers ba 18h wana ezali likambo akokamwa te ya prenga na zana experience oya tali ya papa José nga serimoko nga nazalaki prévu ke bato basala nga mabe babomanga mais ya zala na Brazzaville nga nazalaka kote mususu likambo nazoloba soki sololi na papa na yo akoyebisa yo papa na yo pe asala effort pona kobikisa molimo na mwana oyo pe nazalaka na ye na mama botinga papa zotala nga na Brazzaville azoyebisa nga tambola boye kende boye poro bebe sala boye zongisa boye papa nazongi lisusu leki nanga Domingo Shikale ya tilelo azali avi abela kama makashi ya koleka na Maria pia donc na ba hospitali ngana yaka na Nkamba koyako tika mutu maladi mama Maria Jimbinza tangu na ye papa peshinga nzela ini semeni kaka akoti biso na Kinlongo mutu azala maladi tobimi mutu wana biki kozonga tozozonga nzoka leki lisusu aza maladi ndena kenda kana hospitali wewe amunene babengi Maria pia na komina hospitali na ba docteur balobi kete leki na yo akobika lisusu te ndena bengi ba mama oyo tozalaki na ba grande sœur na ba yaya na ba leki botiela nga unité ndena zui unité na tie na bengi papa rigeni papa mama uti kokufa kaka pa meme inane pa meme shimwa leki lisusu aza grave papa José pardon papa rigeni pardon na yo donc na fukama penza bato nyonso bazotala papa oyo azofukama ndenge nini azofukamela wana nazosolola na papa nazotinda yote atali kambo moko na salaka ya malamu pona bino bozongselanga leki nanga leki azana hospitali ba docteur nyonso balobike akobika lisusu te nde mama Faloni alobike pesanga kombo na yeto zozongisa yeshikoyo na peshi kombo na ye Domingo Shikaleya donc pas même 1 heure de temps docteur ayeke mystique tomoni ndeko na bino moko kota kende kotala ndenge komi basali opération makolo ezalako vimba figure ezalako vimba donc tilelo oyo leki nanga wana zali donc mama Faloni na yebi munene ya ba papa José moto ya zana Luanda zobikisa ye danzana ba experience na yaka na batebele oyo basenga kabagrade wana penze salemi famille nanga na bandeko tina quartier donc leki nanga mécanicien oyo bayebi na Nkamba seri babandaka mise oyo azalako bongisa tracteur oyo azalaka kukufa wana ye mutu nde azalaki na ka donc oyo balobaki ke grave akobika lisusu te donc bazalaka kake bazalako talaka kakata motema meleki nanga jusqu'à présent zali mama Faloni matondo mingi mbuta jerikota ndenge tolobi soki to bandi ko tatola moko likambo moko sima ya moninga tokolala wa parce que
bateau baza peut-être na besoin bazo luka ba yeba to ba yoka nini ezalaki biso penza to yebi et puis pe to moni to yebi ya mingi to moni pe mingi o to conclure kaka ke papa José azali lokola ngai na yote azali lokola ngai na yote tata mama et bon Nzambe na eza tellement makasi ke témoignage ekoleka mingi batata na ba mama tokosenga na bino kaka soki conscience ya bo moto lokwa Nzambe asali yo moto na elilingi na ye soki conscience ezali en tout cas vitesse ozaki kokene nango pona koluka ko analyser injustement tokosala ba analyse oyo elongo bani nango te zonga sima moke po bana ya monzoto na ya molimo bayebi tozali ebele buku papa ozokomona oyo analyse ezalaka tellement ebele ya kosala ba sortie médiatique ya bandeko ebele bapandisango o bakoyaka nango sur l'église sur nos papas tolobaka te pas ezate ke tango tolobaka te po tozangi ba argument non to po toyebi te non tolobaka te parce que moto oyo tolandi sur sa dimension 100% homme asa d'abord moto ya kimia et sur sa dimension 100% Dieu akokani na moto te tango alobi tika hôtel pena sortie médiatique ya moto lobi ke ofona ko recadrer kasi tolandi tato tolandi aza moto na kimia moto na mibeko toza sima na to liko za liboso te lokola n'est-ce pas bino yango wana lelo yo un message auto relancer pesa pena wana ndeko to clôturer volume 1 na biso ya analyse mokolo moyo pamba te papa José moto na kimia to yaki na kimia poto tata na mokili mobimba oyo azalaki pona biso pe ko sila te pesa ya mingi mais auto zali tam sous permis te to loba yango na ba etando po ezali héritage na biso bana oyo to nzima iko zala sima na bango ata pasi ata bisengo eto tikali nango penza oui yango na bino pe tata simo ki monkenga na soko belela to bongwana to landa Nzambe na biso oya lingi pour que manso mako koleka na kimia muta Jericho ta to koleka na deuxième volume na biso ozaki premier volume to clôturer ngo penda na kimia yambo ite to kota na bafefo parce que nazali penda na mingi ya koyeba na premier volume auto solo ya oti kolobela mokili ndenge ekomi to kotambola likolo ya salite donc mabe koti ebele mabe zui esika moto ayina lokuta moko na mpani na ye mais akomisi yango ya solo pe ndimisi yango batu oyo sengeli to lobela kasi premier volume ezalaki réservé pona tata wa bolingo oyo akei ko se préparer pona etumba ya suka ezosenga ngai na to bongisa to koya na ngonga zali koya liloba ya suka mbuta poto ka bwana biso pona ngai na telemeli wana matondo mingi bon liloba nanga suka mama Faloni na ko pesa batu soki likambo oyebite komikot sate soki ozana surshete tika mingi batu bafinga papa diangienda ke moyibi ndoki lelo soki bakena nkamba bakoma ko regrete na mabe oyo bazala ko lobela papa diangienda nzoka azalaka na mabe wana te lelo pepo ke batu ba sala bateka ba mega balia poke bamela li faut bakota esika ya batu bayebani bakotisa ba conflit baswani sabatu entre take bango pe na ba famille na bango bazokufela entre tape na ba famille na bango bazana ba problème entre take na misala na bango pe bazana ba problème voilà donc eloko tokoloba boye tozali ba Congo tozali batu mwintu makambo ya kofinga na makambo ya koloba na kamabe makambo exagere ya biso batu mwindu te soki likambo oyebi papa Josete azalaki ndenge nini alieshi batu ndenge nini misala nini asali na mokili oyo peut-être kutu papa na yo na koko na yo asala te batu bazo kamba monde entier bazo yamba ba mindele ba ministre butu moi est-ce que koko na yo nani oya yamba ka ba ministre ba yaka pona famille na bango voilà donc tozala mayele ya kopesa nanu lokumu na famille oyo eza na monde eza lisusu na famille Mark wana te oyo batu bazo ya kofuka mela oyo bazo yamba ba famille nyonso o bazo liesa monde nyonso
eza l'église catholique to missioni ba église nyonso eza na monde soki okei kolia na yo préparer kolala na yo men kamba te ala batu ndenge totonda kama imba yebi na muke toliaka tomelaka bazolalisa biso bazolamusa biso lingomba nini ezosala makambo wana. Donc pona batu wana ezali référence ya bunzambe na biso ezali référence ya mutu mwindu. Très bien. Batu mususu nano kemda na neon kamba te ozoko ndima ke te pouvoir sukaka ba papa jangienda bayaki ko bebisa o ba papa uyo bazoko bebisa te o ezo beba bazo bebisa pe oya mabe oya malamu pe bazo bongisela biso kote ndeto kokende ndeto kote tozo kende kote ndeto koyeba nazana mwali seseka kana koloba ya mwamuke mama Faloni. Okay. Pona likambo yo etalike soki mutu akufi mawa oyo ezalaka papa pia salaki miracle parce que batu nde ba lingaki ko profiter mabe to masashi to likambo esale ya mabe na kati ya nkamba. Okay. Donc nde bazala kolala pongite poke likambo moko esale na kati ya nkamba. Mais papa lobike papa José akokende na kimia nyonso. Mutu alela te akaushi biso maya misu apangushi biso mizoli ya misu akende na nkembo na lokumu akundama na isengo akundama na kolela te marge ke age na ye ezalaki moyenne par rapport ya ba age mususu ba papa na biso bakufelaka. Eloko moko wana koloba ezalaki na papa moko na Mpemba oyo lelo bazobenga Mbanza Kongo azala kokende na ye na nsundi pona kosala chiase shikoyo papa wana azala kina bana moko ya mwashi moko ya mobali moko kombo na ye Jean bisoto bengi Zwan Yohani moko Nkenge mama Nkenge shikoyo Nkenge baleki na kulutu bana wana balinga na makashi donc moni ndenge tozali neti nga Jean yo neti Nkenge shiko sokito kena bilanga olingo buka okata bakoni obenginga papa ya Jean yako katelanga bakoni ya Jean yako kangela bakoni ya Jean yako edenga ko matsanga koni na mutu ya Jean donc Nkenge wana mama Nkenge to sere Nkenge ya Nkenge nde amesa na kimingi shiko papa na bango azalaki chasseur papa na bango azwi kishi ya koboma banyama tangu azwi kishi ya koboma banyama bayeko senga ye mwana na ya mobali tangu mwana na ye ya mobali ayeko kufa shikoyo tangu akufi leki na ye ya mwashi abandiko lela kaka soki akeko toka mai mutu akomatisa ye azate abandiko yemba Oja wawe elele aya kelenge yeje elele nga untu ikidie elele shikoyo na zamba kuna mungongwe bimi kuna ya Jean oya kufaka abandiko loba Nkenge kwendi banjinge monokwe Nkenge kwendi banjinge monokwe Nkenge sa kuamvonda bonsoke vondelange bulwe Nkenge sa kuamvonda bonsoke vondelange bulwe Nkenge vedire Nkenge achikalaka na sushi yandeko na ye Jean kako ya linga boka koni ye makanishe yake tangu nazala na Jean mbele Jean abukelinga koni wana tangu alinga memakoni mutu akomemisa ye azate abandiko regrete tangu nazalaki na ya Jean mbele ya Jean amachinga kaka tangu totoka kama yer mususu kutubido ye kaka kozwango ye Jean na zamba kuna mungongwe zo bimake ya Nkenge kokende kokanisa kangaite tikana yoko lelaka papa na yo mutu abomakinga ndenge abomaka banyama na zamba papa na yo akunda kinga ndenge bakunda kabanyama na zamba donc mawa kaka shiko ezalako sala na ndeko oya chikalaki pashke muto ya kosunga yazana problemi ya nani kome lobe shikana zali papa oyo tozana ye azalaki na difficulté ayebishinga papa Jerko tatala likambo kwelinga nanalo tangu ezalaka papa José mbele direki kaka mais lokola papa bachiki biso ba papa mbenza bazali ba papa shimo bazali
nde na bengaki papa Mbenza lobi na yambi protocole na pe shika wana. Donc shika wana nde ezala ngai ndenge na zabo soki na kanishika kalikambo yo okomona zana difficulté ya komona na papa mais mbala moko papa José a résoudre likambo wana. Soki nga na monani te ye papa José directement zu likambo wana parce que tozalaki kibati à tout moment. Voilà. Ndena bato ba yebiteke makambo nini tozalaki ko traiter na papa José. Donc biso tozalaki pona développement na ko détruire mabe oyo ezokota na kati ya Lingomba. Na ko zongisa Lingomba moko na kati ya bakombata wana ngape nazali. Donc nde eloko tozalaki ko kangana bakombo na biso wana to salelango ndenge papa dia ngenda tika Lingomba to matsango. Donc ye azalaki combattant nzambe. Ngai nazali mwana combattant. Donc ngana ko continuer kaka makambo ya tikela kinga oyo esukaki place esukela kinga na koko kende nango. Donc nako pesa na batu ba conseil. Bozala ba porte malheur ya vina binote bokotsa ba conflit ndenge ba mindele bayaka kokotsa biso na conflit. Mais likambo oya papa Shimoki Mbangu libota wana na mokileza lisusu te. Donc merci maman journaliste na balandi na biso. Okay. Merci ezalaki te pe kotika la pe kozala te pamba te oyo ezali ekeke ya mine pe ekeke ya suka ndena wana to silisi volume 1 na biso to kutani na deuxième volume. À très bientôt.